Baindo, 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 totelema, et c'est mon PC sur le banda qu'on a bien et pas y wana bozomi penza et belé qu'on a émission éveil à conscience, émission éducative, émission qui la mana likanissimo quoi qu'on a que ça moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi, peya zali kokende wapi. Ne yango mokolona mokolozo sala ka effort ya kokende koluka bandeko nyonso bazaka na makanisi ya malamu na tina ete ko sosolisaka ebele bandeko na bango baindo o bazoka libako kolanda ka biso mokolona mokolo 1960 2020 60 ans. Bonne fête na bino ba congolais pa wana bozwa mi penza ebele na ngonga oyoyo lelo masolo na biso mokolo molele ko za elasia mbotama ya mboka Congo topé fête ya l'indépendance ya mboka Congo banda 1960 style lelo 2020 60 ans mboka Congo nini esala kité banani basalaki ba acteur ya indépendance likanisi na bango posa na bango ezalaki nini pe esika baza lelo tant bazali kotala mboka Congo bango babundelaki pe koluka bosomi na yango bamonela kango ndenge nini est-ce que likanisi na bango ekokisama te nina mokolo molelo tokanaki lisusu tosongisa ndeko ndombele botale na tina ete kosolola tina ya lipanda ya mboka Congo ndeko botale mbote na bino mbote na biso mbote ndeko na ngai mopanzi sango ndeko tambi mbote pe na bandeko yonso oyo bazwi bongo libako ya kolanda biso mokolo molelo bonne fête ya indépendance ndeko botale lelo 60 ans ba congolais ne se pas wana bazwami bazo sepela pona lipanda ya mboka Congo. Ndeko tambi basalaka anniversaire ya mort nete toko sangisa bato te po boloba na bango lelo anniversaire ya mwana moko abotamaka ya kokufa te to sala manaka tolobela bandeko baindo maye ya ntina esengi me koloba bosepeli indépendance yango loko ebotamaka te loko mwana ngo ngaka bota makufaka toko sepela poni ba téléspectateurs bozo mebele bozala vraiment na lito ya boyo ki ba malamu pona kososola mai auto kosola mokolo mwalelo ndoko ndombele botale lelo ebele ba congolais nyonso ba yebi na 1960 lelo 2020 60 ans mboka Congo et pa wana to moni bandeko na biso ba Patrice Emery Lumumba ba telemaki bino bobenga ka bango mbuta Lumumba to monaki ba mbuta Kasavubu ba telemaki ba congolais belé ba telemaka na tango na pona ko revendiquer indépendance mais tant to pese bino maloba na kamwe tango lobi ete ba sepelaka na mwana oya botami ya kufite mone fecho ba enyoso bazo sepela mokolo na mokolo leta bimisela rango pe misolo ebele na tina bo sepeli mbotama mboka Congo tango yo solo ba mone e botama ki esika nini pe ekufela ki esika nini tango yo lobi mone seke yo yebi esika botamela ki na esika ekufelela ki po lelo ba ke ba sepelaka te na liwa ya mone mboka Congo ebotamela ki esika nini pe ekufelela ki esika nini opo lelo soki ndomele botale azotala lelo aloba ete tokoki jamais kosepela na liwa ya mwana wa botami pe akufi mbala moko malobo mboka abino matondo ndeko tambi soko tolobi abotamaki morne abotamaki tena bomoi indépendance ya lingaki abotama o tozalaki kozila abotamaki akufa tozongi na ino botangi bakombo miike awa botangi mbuta Lumumba botangi mbuta Nkasa botangi bapapa na biso banzeza landu botangi yambo tozwa nano indépendance yango na nkota na biso e ali bonsomi lipanda te lipandeze déformation ya indépendance ndenge balobaka Emmanuel Manuel ndenge balobaka Pierre Petelo te indépendance eza lipanda te indépendance eza bosomi po nini nani alukaka bonsomi pe po nini moto akoki aluka bonsomi moto oyo akoluka bonsomi oyo aze somi te oyo aze kodépendre oyo baze kosalela oyo baze kosalisa bayindo bakongole biso tango tosengaki indépendance mais tozonga na ino kaka na discours ya mokolo yango na table ronde ya Mbuta Lumumba na discours alobi nini tokobosana te fimbo bobetaka biso matin midi et soir sosi kaka na ino extrait wana cela explique que tozalaki ba maître te tozongi kobanda 1880 te
ya Mfumu Kimbangu okomona ke tozalaki plus ou moins 20 millions de Congolais. O Mondela bomaka biso 10 millions moitié. Abomaka biso po nini? Po ifalaki kokokisela ekota ya caoutchouc. Soko takati maboko. Abomaka biso po nini? Po basi na biso ifalaki bazala objet sexuel na ye. Abomaka biso po nini? Po ifalaki batimolela ye diamant. Abomaka biso po nini? Po ifalaki tozala na soumission totale ya l'homme blanc. Et comme qui n'a ngonga moko trop c'est trop. Tout son qui n'a événement le 4 janvier 1959. Pour te lobela mwana malamu, il faut te lobela maman na ye. Revendication ya 4 janvier zalaka nini? Tango bandeko bazé ko revendiquer bazé ko loba nini? Trop c'est trop, le nom Mondela ko lala wata nyoko libiso mingi. Po nini? Injustice e botamaka. Na stade. Na ndembo. Équipe Mindele. Mikado. Arbitre a sali injustice. N'est-ce pas club? Na souci ya bandeko bazala ata consoler. Po ba mesana ki na injustice n'était nya Mondele. Donc ezaleli. Lokwa vita poli na ye na injustice o Mondela sali bon. Ezendenge na bango ba koma ko sala ba injustice. Tokenda sika watoyoka. Discours yo président tango wana na no président ya Bako Kasavu balingaki apesa na place unika alobi nini et apaiser ta situation. Ba koma wana balobi Mondele pa boyaki. Ba zongisi président Kasavubu nandako meeting ezete. Esika yaki ko déjeuner balobi trop c'est trop toko kabwana lelo na Mondele. 4 janvier 1959 revendication makila ya bato matanga. Oyo un peu plus tard sengala bota bon somi po Mondela kendaki. Mondele akimaki. Mokolo wana bato bazalaki na mandoki te po armée ba officier yonso na tango wana ezalaki be ba belge loposo pembe. Mokolo wana bakimaka ezalaka somwawa tango monsieur Brazampito a tiré na moindo nde sika penza balobaki bon bosi sabiso. Le 30 juin tout ça li traité indépendance li solo ango to li to betalero. Bokomona que na mokanda wana premier ministre congolais Mbuta Lumumba signé, premier ministre belge a signé, ministre des affaires étrangères il y a Bissoa, il y a Congo a signé, ministre des affaires étrangères, il y a Belgique a signé. Outa mokolo mwalelo ba congolais ba komi ban somi ba indépendant. Moto ya komi indépendant. Akosambela nzambe na bonsomi na ye, akotanga maye ya ye, poto songi lisu moke na discours ya Mbuta Lumumba, alobi Congolais ko beta lisolo na ye. Ye moko. Akokoma propre histoire na ye. Ezalaki parmi biloko yo sengaki indépendance. Paragraphe aujourd'hui na discours ya Mbuta Lumumba. Et alaki biloko yo ezalaki ko limbo l'indépendance. Mais après indépendance, est-ce que to komaki bansomi? To komaki bansomi te? Mpo nini to komaki bansomi te? To tikali na religion. Oyo loposo pemba imposaka. Oyo salaka que to koma bongo ba wumbu ya loposo pemba no di christianisme no de ya religion. To bonzambe yaki na kati ya colonisation. Mais po bobenga mabansomi sembo. Boko sala yambo bansomi ya molimo, nde bonsomi ya molimo eko kumbaka bonsomi ya mosuni. Indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle, nde ko kumbela bino indépendance physique. To kokaki te ko senga indépendance physique, to zala dépendance spirituelle. To zala colonisé spirituel. Yango tolobi morne. Mondela triqué. Batika libiso religion. Batika libiso na enseignement na bango. Système éducatif. Baponaki banani bakamba. Élite intellectuelle. Élite intellectuelle wana bazalaki banani. Auxiliaire ya loposo pembe. Mibeko sala mi parle meko tambo samanani. Référence. Ya constitution na bango. Constitution belge. Tose li suba somite. Tango zeko sala elilingi ya moto, okomi moumbu na ye. Tala eloko yo tolobi indépendance oyo et tangisaki makila le 4 janvier 1959. To joie yangote. To joie yangote, to tamboli
Naloposo Pembe 11 jours seulement si maya kodwa indépendance 11 jours seulement kodwa indépendance le 30 juin 11 jours sécession katangaise Moïse Tchombe a Kati Katanga Katanga esali na gendarme nango Katanga esali nambongo na yango na drapeau na yango ndeko tambi tolingi bandeko balandi basimba biso mwa moke certainement ba mesana koyoka discours ya indépendance autre l'état déblocaka misolo bato bapemaka férié indépendant mais tango na ino kaka tozeko kenda makambo ya indépendance oze makambo ya bomo ya bato utambula nini bakabolaka bamboka na biso tolobaki awa Mbuta Lumumba na conférence bakendaka na Accra bamonaki esengelaki basala lutte idéologique na bakwame kumu mais lokola bamboka ezalaki dépendant lokola bamboka ezalaki contrôlé imposé système éducatif ya Loposo Pembe bazalaki na tango te ba incarner lutte idéologique nde na conclusion ya masolo bakendaki na Accra ba ko comprendre que il faut to bundisana no bato bakenda batika biso bongo to ko ya ko installer idéologie na biso o idéologie ezaki ya Mbuta Lumumba mabele ya Congo e bénéficier au peuple intellectuel belé ba reproche ka Mbuta Lumumba bazalaki trop pressé nako koma wana tika na pusa mwa muke bato yo bakendeki makambo ya ntina oyo bazalaki ko déplorer ndenge Loposo Pembe katela biso maboko ndenge aboma ndenge violent ndenge chosifia peuple Congo balandisi bango mindule misike kendeki kuna ko sala nini te po ba distraire balongoli bato un objectif tokenda ko bina te po mona ke bato yo bazalaki na motema malamu te ya kotika Congo indépendant pour nini discours ya Mbuta Lumumba oya salaka na moi ba imposa bango ba revoir discours na bango na poko mais langage de diplomatie ça l'a quitté na kati discours wana moni muta telemi na service ya protocolaire mokolo na Mbuta Lumumba azalaki penza te na ndingisa ya koloba to azalaki na malobati na mokolo wana ndeko tambi na égalité ya amitié okokito ponelanga makambo na goloba Mbuta Lumumba fingaka nani oya lobaka akisaka bango injustement to zalaka bosembo bobetaka biso fimbu matin midi et soir ayebisi bango vous ezalaki réservé na bino tipo na biso mais ndeko tambi est-ce que bandeko balandi bayebaka que na place de la cité awa le sika terrain annexe ya stade de martyr bibembe zalaki ko beta mafimbo wana ebembo efutaki pa côté na yo chef de famille keba potango ba yebembe ya nani ba contrôler mikanda soka zena na nyongo ya mpaku fimbo nano ko banda na yo chef de famille sima bakay ko beta bembe wana nanya se ko beta fimbo mondele mbongo ya paku nanya zaki ko bénéficier nango mondele batolelo base ko comprendre tango musute maye nesonganzi na fumukusu kia muzana mpanda na ngola tango yonso base ko leka balobi toluka indépendance spirituelle molimo ndako kontrolaka mosuni mosunyeze ekokiselo ya posa ya molimo soko toze ya kokonzama na molimo mosuni akosibi po mosunyaze na organe de décision te boni tokokai kobenga mabasomi système éducatif etikala moko. Qui a découvert la mouture du fleuve Congo, c'est Diego Kao. Pour la banane. Bakoko na biso ba yebakate. Système éducatif etikali nini? Bakoko ya baindo bazalaka ba sauvage. Bazalaki ko tambola bolumbu, bazalaki ko lia barasine, oyo na makanisi ya bango elite intellectuelle babimisa racine wana, kimbiolongo kitamata, uwiriti ruba kilifuri soko misisaka ka, oyo batangisi batote ke koko ya moindo nda salaka ebende. Koko ya moindo salaka boato. Koko ya moindo salaka na posa ya ko se communiquer asalaka lokole. Na ba rythme ya ko kesana. Kola kisa matanga, kola kisa fête, kola kisa réunion, kola kisa mbele ya bakulutu, kola kisa mbele ya bilenge, kola kisa masolo ya mboka mobimba. Tana monene ya Royaume Congo. Communication salaka ndenge nini. Rua fandi kuna musika. Po
babengisa bato ya Gabon, po babengisa bato ya Cameroun, babengisa bato ya Congo Brazza, babengisa bato ya ngambo oyo Rwanda na Burundi ezalaka ba province ya biso na Rwanda te to tikali na système éducatif oyo loposo pembe a piégeaka oyo ko former bato yo yonso lelo to zeko dénoncer auxiliaire bambongo na bango bolamu na bango croyance na bango développement na bango bamonela kango ti lelo na loposo pembe ndeko Ndombele tango zoloba makanisi pe zobota mape ba téléspectateurs bazona so na ngongo pena bazo bakomi na ba mituna pe belé o ba na réagir na ba numéro is affiché au soulever loko lo bien indépendance spirituelle to lingi to yebo meka pena nanu ko limbolela biso ya ki pamfita zalaka ngunza to zaka ngunza te yango na notongo bato bayoka ka ngunza uti na ngudi anza mama ya mokili mosala ya ki pamfita salaki yango wana do fumukima mpe ngunza me yango wana donc to lo baso to sosoli malamu ya ki pamfita na époque na e lokola bangunza pe bazaki pe na époque ne seki yazaki mokonzi ya bangunza na tango wana fumukima mpe ndenge moko ne sonyanzi la fumukusu pe lelo pe ndenge moko tango lo bien indépendance spirituelle ya ki pamfita atelemaki liboso ya fumukima ngo yena sima fumukima ngo ye kaka na ba 20e siècle kaka boni indépendance spirituelle c'est que bangunza ndefo babundelela yango fumukimba mazalaki wapi oya bundeli indépendance spirituelle était lelo fumukuso atelemi aganga kalobake soki tozwi indépendance spiritualité indépendance physique or indépendance physique est na 60 or fumukimbango atelema avant 60 pona nini fumukimbango bango babundeli indépendance spiritualité poto koma nesika bino lelo bano koganga kabolobake indépendance spirituelle na tozwi yango te aussi longtemps ba politicien pe basaki musala na bango ko bundeli indépendance physique ba o basaki nete na bonzambe fumukimbango na tango wana yengunza mama ya bangunza mokonzi ya bangunza na tango wana mobikisi ya baindo pona nini na bundeli indépendance ya molimo te justement de kotambi pose victime ya système éducatif à l'opposo pembe ndenge nini mais potangi te maya fumukimbango 1921 ezalaki nini 1921 mais eleko ya bonsomi même ba indépendance ngo ya bamboka ya Afrika elakamaki nde na 1921 oh fumukimbango nde lisiko ya baindo fumukimbango nde mais tango bazé ko samba atuni bango de Rossi po nini bolingi te moyindo azala na nzambe na ye on a fumukimbango mais oui moyibi bakokanga na eloko ayibi mais motif de sa condamnation tolobaka ngo mbalombala il a interprété la Bible de sa façon po na nini interpréter la Bible na lolenge na bango po bakanga moyibi ben eloko ayibi fumukimbango bayaka basali mosala tango ekoki balobi bazongi po bayindo bazangaki boyebi yango bomoni na eleko batango batiki bilaka balobi yambo roi divin ya molakisi motangisi akoya po préparer mitu ya bato mais lelo mosala ya nsonga nzina fumukuzu kya mzana panda na ngole zeni nsiku mya semono wanza moyindo ayeba origine moyindo ayeba esika babungela ata osimba Bible pendant 40 ans soko sololina nsonga nzila 1 minute okomona Bible wana différent oko ndimate ko simba yango pendant 40 ans bato batangaka na bango pe Biblia maintenant nya yebaka que kaye sika kendaka na pays de nord abalaka pa botaka te falaki nsonga nzila baya na boyebi wana bala kisa bato que na mokili Adana Eve to Melek na Sedek bazalaka bango kaka te bato liboso pour la preuve ane mokili na bato mine kaya bomi Abel batikali misato maintenant makei na pays de nord abali yamboku tutango nzamba zeko bengana ye azeko bange siko zeko tinda ngai bato wana kuna soko batwinga bakoboma ngai il a interprété la Bible de sa façon na 1921 penele ko lisusu ton fumukusu nesongi nzela molakisi nzela donc tolo ba indépendance spirituelle li bangunza déjà babundela ngo so bosolo baboy mais bon somi ya molimo etumba wana euti na 1704 na yaki bavita toyena ngo na 1921 na fumukimbango yango concrétisation nango lelo potolobi mokobi misala ya 1921 eteni ya misalo etikala ki na 1921 yango baye kokoba sikawa molakisi nzila bazeli boso guide spirituel yango baze ko mema ba homme politique kolakisa bango esika bakotia matambe soko politique etamboli na mwa botao
po ezangaki encadrement spirituel. Mais lelo tozé na visionnaire spirituel, lelo tozé na encadreur spirituel. Bamboka yonso ya mokilo basé ba grand. Ba consultaka ba représentant spirituel na ba. Nini to sala te neleko elobaki nini na eleko biso tozé na moto mobimba. Oyo basimbi ndambo ya molimu. Na ba homme politique ba fongola miso ba benda na po eloko oyo torata uta 1960 lelo tozé koloba 60 ans il y a indépendance ba ko fêter mais moto ya 60 ans azé koko soka botaki pena na tongo ya kibolenge na ye azé kokolo mais lelo na 60 ans il y a indépendance mboka logo a République démocratique ya Congo ba fifaka sous charte de l'impérialisme. Mbongo banque mon côté et koki ko garder mbongo dépensa des millions de monnaie. Yango ba dirigeant na biso misolo na bango zenero. Esika ba ko bombela ka misolo. Yango ba dirigeant na biso pour ba vivre mieux il faut ba yoka ba impérialiste. Olobi toze ba somi. On a bon somi netambi akomi sokolela na bonsomi netambi akomi lesa na bonsomi tomona kate mwana ata sokolaka bolumbu na miso bato ata bongangeli yete kolala kolamuka moko musuye moka komi bomba kolala kolamuka moko musuye moka komojwa soko kantine na ye abaluki na sima abatemi bonsomi na ye komi koya mais totala République démocratique ya Congo rolo mato zeba nsomi. Tango yon son a discussion politique, tango yon son a discours politique. La communauté internationale a dit. Belgique. La Belgique a dit. Contrat yon so mboka na biso ko signé. Il faut Belgique a la valise. Ndenge zalaki, mais Jean-César Salobaki yango après indépendance égale enfin indépendance. Nini bongwani. Coltan, uranium. Bref, na mokuso ba minéraux ya République démocratique ya Congo, tozé ba mettre na ngote. Pétrole ya Mwanda, ya ba congolais te. Bandeko ya Mwanda ba oyo na ba sorongo ba souffrir. Pour pétrole, faut alimenter ba américain. Tozé ba sommité, tango tozé ko sepela 60 ans de l'indépendance. Mendeko tambi tomituna bandeko balandi tomituna. Na 60 ans il y a indépendance nini biso République démocratique à Congo tozé ko sala lelo état indépendant ndeko ndombele likambo ya bakor tango lobi na 1960 bakor esignama koto na biso pe na côté ba belge tolali tolamuki mokolo moto mona mokonzi bangunza teleme bani ko ganga ete respect ya ba texte wana ya ba mokolo to noto ba signature wana abi Belgique azo violer ngo mokolo na mokolo pe ba congolais ba yebiti Malebela mais ko interpeller ba dirigeant na biso na ba média na ba monsieur bela ça mais ko interpeller bango kasi lokola ba yoka ki mokonzi ya bangunza te to ko koma na période moto moni fu mukusu a mobiliser ba ndeko baza na kati ya région africaine et ça la qui tension na tango wana na mboka pose ki période ya période électorale a kititi ba kene kokuta na ambassadeur ya Belgique na tina ete ko rappeler ko pese nini mémoire que ne ko pesa roi. Et si quand on commet les lois dans des condos, il faut que continuer au bunda et tumba ya respect ya texte to pe accord il y a 1960 kaka yemoko to essayer là ça l'accompagner ne bolobi que ça na aide spirituelle ya ça moto ya molimo azo bundelete na molimo pe ça l'accompagner to pe associer na ba ya musuno to bengi ba bazo kamanete na politique mais comment on a fait mon cours sur ça ba descente wana na ba revendication na sona ko la musamakani peuple pouvoir to ba ono so bazana eteni ya politique basali banda na ye tokoke na ba makambo tisuka wapi to bano continuer ka kolela ka boye pe ba dirigeant na biso ba toujours continuer ka ko compter sur ba lelo de religion africaine zo lobaki passe ba une route pas na bango ba lo bombo ko tambi na lobaki loko moko très capital là ou na introduction na ngai système éducatif mondial atikaki pour ça la bombe politique auxiliaire baye bako sunga yako kisa mposa na ye oyebi koboma baboma mbuta lumumba zanga tombelelo
po ba verture ba koya na sima talanzila boko kendela soko botamboli na politique ya Mbuta Lumumba. Makila ya Muse Kabila po balakisa na ba dirigeant ba koya na sima tala ndenge boko kenda soko bomeki kolanda politique na bango. Makila ya Kwame Nkrumah, makila ya Thomas Sankara bakoteli bango na réunion na pokwa babeti masasi ba enterré na butu selon oyo bayebisa bato nzoto ebebaki makasi ba enterré butu lelo boze koka procès mwasi na bana batelemi il faut bapindola bayeba soko réellement oyo bakunda wana esika batia tombe wana Thomas Sankara po nini basala bango ndenge wana pona kobangisa bayoyo bakomeka kotambola na matambe wana po nini babomi Kadhafi batiki nzoto bayimbwa etambola bakenda kotia nzoto ya Kadhafi na chambre froide bakati moteur po ebeba okomona na suka wana bato bakota wana esika nzoto ya président Kadhafi ezala bakangaka zone po nini basalaka bilo eleki en direct na mokili mobimba médiatisé po ba vertu ba dirigeant mosusu ba kolinga ba copier politique wana nesonga nzila bango balobaka yango te bauta na tombo bakobanga kozonga te ya Vitakanga akufa na champ de bataille 1665 bolimbisi ye moko roi ye moko simbi mbeli eturuku ya bato na sima nesonga nzila telemi tolobi molimo nde ekobenda mosuni oyo bango basalaki pona kolamusa dirigeant politique soko bino bokanisaka tozwa indépendance boyeba ke tozwa te yango accord wana ebima te po balakisa ke Belgique azali ko violer yango esika pe nyongo ezaleli contentieux oyo le fait maréchal Mobutu atelemisaka mais ba hypothèque yango ezali kozonga lokola balingaki koyoka te sika wa sanction spirituelle nesonga nzila batelemi lokola molobeli ya molimo. Donc ça le baga nyongo ça pour na makambo Belgique a signé mais contentieux belgo-congolais Mobutu atelemelaka yango il faut pas dédommager biso bango bayebi mais lelo bande ko balanda ke tando basé komona États-Unis atelemi alobi Belgique faut tangisa histoire ya colonisation na bana na ye mais oui soko Belgique faut tangisa bango bato banyokola biso bongo boni biso bato banyokola histoire na biso ya colonisation tangi makate histoire oyo totangaka na etelo oyo UNESCO a imposa ba congolais batanga donc ça m'a bé pour na ba congolais mais elobi nini ya biso soki ezalaki malamu Mbuta Lumumba koloba teke biso moko tokoma lisolo na biso soko biblia wana ezali mokanda ya référence fumukimbanga koloba teke bayindo bakokoma pe buku esantu na bango livre saint na bango donc ezali biloko ya kokangisa kozongisa mais lelo tozali komona ngolo kwa mwa théâtre ndeko ya roi ya Belgique ye pa ya roi lobina ye tango ekoki kenda kosenga bolimbisi mais 2017 tango nesonga nzila bazali koloba yango qui pouvait quoi donc fumukuza kosala ba biloko pona kolongola ba déjà africain kobanga koyebisa bango ke oyo ezali tango na biso soko bayokaka nesonga nzila balingaki meme pa babanga coronavirus nesonga nzila monaki biloko oyo na mosika bayei koloba loposo pembe bakobetama bakeiti na ba détail maladie ekobeta bango ebozila ngo na mandoki te bokobetama na esika oyo maladie ekouta eloko ekobeta bino ekouta na orient mais tango ebeti bango baleki mpe na etando mpona ko averture ba dirigeant politique na biso mpo nini bozali kotikala nsima miso ya molimo ezali komona mosika bino bome politique efo bosana pene po soko molimo amoni akoyebisa bino nde bakokisi bino nde baexécutant bokokisa mpona bolamu ya peuple 60 ans après République démocratique ya Congo soi-disant pays le plus riche na lobi soi-disant mais deuxième pays le plus pauvre sima ya Yemen tango Yemen batangaka yango kenda kuno tala bana bapanziro kwa babar de fer na nzala soko longwe kaka na Yemen oye na République démocratique ya Congo po nini toze na pasi penza la makasi te po oye salaki avant indépendance wana avant 1960 yango ezetelelo ba dirigeant na biso bazé na décision te ba dirigeant na biso ba contrôler ka ba minorité
lelo to zena mission la plus longue du monde ya Monisco epai na biso mosana ngoni ba vieux mataka pe kitaka incontrôlé l'état na biso azena bokasite o mibengi somi te ose dépend ça dépenda ba téléspectateurs bozo penze belé masolo ese belé kasi ngongo ezali muke kolandela ngongo ba pesa kabiso na itando boko baka kolanda kabiso chaque vendredi na ngonga ya 11h pe lundi na ngonga ya 22h miso ba inde totelema de kontombe les so bela mapena na soka émission na biso nini oyo boloba kité to tuna kité pe bozanga ekoloba boko talisa et tout kutu ya bandeko bazona na biso na ngonga oyo pe boko pesa numéro na bino nzela esinga bakosana posa kokomela bino kokoba kotuna mituna po bazo bien epai na bino ebele ya makambo na lobite po betando ezalaka kaka boye soko be mission ezangi ntina yango tuaka tango balobela na bango bibelo 2 heures du temps mingi to lobite bandeko balandi bo pesa ki biso tango matondo mais oyo to kolobaka bozala lokwa ba supporters te boye kaka na stade bo beti maboko ngonge sili bokei te bozala batteur biso nde to kosala bokasi ya ba homme politique na biso nde to kotelema na 1959 le 4 janvier ba politicien te ba telemaka petit peuple ba supporter c'est ba outil stade bangonde ba salaka ba homme politique esika bazwa bokasi po molimo ya fumuki mbango ekotaka na population mais soko to kozala ba inconscient tolobaka tokokite kosala révolution en état christianisé tokokite kosala révolution en état islamisé okendaka islam omibengi révolutionnaire okokoka ko défendre mboka oyo te soko c'est chrétien. La preuve on est, banani ba combataka bon somi l'église catholique. Bon monaka bazalaka toujours na ngambo ya opposition. Mboka nini bonga na opposition. Soko bango bazé basali na nzambe. Po nini basangisaka ba homme politique te bazé bandimi na bango. Batelemeli président Félix Tshisekedi na prise ya pouvoir na bango. Mais lobby azalaki pièce maîtresse na bango bazalaki ko épauler. Curieusement, ba misa yonso président Félix Tshisekedi asala kango epai na bango toli o ba reprochaka po nini ba pesela yango te na peine. Allez-y comprendre quelque chose, allez-y comprendre quelque chose. Poto benga mabansomi esengela ki na bonzambe importé et zonga bisika euta to kambe mana molimo ya fumuki mbango ya 1921 na molimo ya yaki pavita yango bomonaki mindele batelema makasi tango président leki président Kabila Lobaki, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Yaki Pavita, de Fumukimbangu, de Mbutarumumba, Mouze Kabila. Balobi moto yosoka se référer à bateau. C'est que biso to djuni pasi, to djuni kama, to bundisa, to intoxiqué peuple. Yakenda, to luka moto ya koya, afandisa ingera lisu bonzambo po, bako konzaka malamo, soko bakonzi na molimo. Matondomiki. Numéro etinga de kondombe. Na bande ko balingi ba jwa biso ba bengi na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Mais tous les acquis à biso bien nous acquis en décontombé les botales les téléspectateurs penza bozona qui est belé en goma ya kolanda biso kasi seka to somi to mituna na 60 ans lipanda leloti lelo komona un ambassadeur azo pena ko sangi sa classe politique abengi opposition solo na bango abengi bato basana pouvoir en place solo na bango. Plus grave, faut que nous considérions l'église catholique. Na makambo etali mboka Congo un ambassadeur. Est-ce que peut ba congolais ba ko sala aux États-Unis? Est-ce que ba congolais ba ko sala en France? Ce qui ba congolais ba ko sala aux États-Unis te ba ko sala en France te. Boni ba américain ba français faut ba sala na kati ya mboka na biso. Toza ba suba tout toza ba tupeka lokola bango. Et comment wapi faut que biso to dépendre pas na bango. Bande ko église catholique. Nanzela ya cadrage sur ndeko na biso ndeko kwaku elongo na ndeko futila mayunga bango basonga ki biso penza na bilili pe na réalisation to salaki na ndeko ngala 9 lumière bazo songa biso mukolo na réalisation d'émission invité mukolo molelo ezaki ndeko ndombele botale pe ngai ndeko na bino tambiko ka mutu na tambusa ki manaka mukolo molelo pe to salaki pe so ba ndeko ba accompagner ki biso cordo ki vuya to salaki na bango na mukolo molelo otika la brancher chaque lundi na 22h pe vendredi na 11h. Kimia nzambe ezana bino tokutani na poso oyo ezali koya.